bendi bilete mo na kumbia ngo bien na tena kata poche na kombi silibale tangina na yete tant na kombi kuna sikoyo nazo pese fungola poche bilete zale na tourner na mopanzibo ya tenga mise bilete na sina silisi wana sema tanga bika soka lobinanga laksa ba poche na yo na kubwa aka fungola mbangu na mwana pesi abinango simbele ko tenga bina simbele ko te na pesi fungola bya lekende oliena kende ko luka kwanga ngana zongi mbangu na doctoire na jubileton na na yibaki na fongoli yango na zio na zwa kite na tena mopanzi na bandi ko remplir ba point o kuna tala ile msu histoire na zwa sur 22 a na tche sur 15 ah là na tala ile msu géographie sur 20 ko to na tche 18 na tondi sango nyoso na ba point na kamati musona na pasoli yango na bwaki bon na bando calculer ba point na calculer ba point nyoso esili. Ce que les premières classes na biso abimaki na 78%. Ce que ba point on a calculé et qu'il y a 83%. Quand il me dit c'est trop 83. Ngabia dit multiplier au yeba ça te dit na combien 83%. Na kaki bon, na tient les quantième bon, les troisièmes. Les premières classes 78%, nga les troisièmes 83%. Na kamati bilete na tena kata valise na kangi valise wana moteme za ko beta kanga biso ba yokanga yawa na lamukilo bina tongo ale ngawana le makolo tina zumu tukana ye na okita na kisasa na ina komi pe na zokota na lopango na papa de oye avant le kananda kuna bima wala kisanga na ndo bilete na yo na tande ngozwi wana na sema tenga byo ndima zila na fongoli na pesa no papa félicitations de moi je suis le troisième. Oh, quand des mamans, l'ambele sous mobimba yem taolia. Kaka alléluia. Nzo kande na kosi baboti na ngai. Nzo kande na kosi baboti na ngai. Frères, sœurs. Na mono zali ko sekame yo kangai na. Bible lobi na biso boy. Na mokana Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 3. Bible lobi enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Nzamba lobi mwana to sababoti na yo. Ezali mobeko ya liboso yo nzamba tseki kati na mokili. Ete mwana ya to sababoti na ye. Akouumela mingi na kati na mokili pe vi na ye ekozala vie esengo. Na linginde kulanga sika yo vandi wana tano ndenge yo zakana baboti na yo. Est-ce que tout ça va parler na yo? Tant que papa peut ça conseil, oyo kakaye. Tant que maman peut ça conseil, oyo kakaye. Ata biso ba to koli comme ça. Tala tango zai ko kola. Est-ce que tout ça papa na yo? Bible le bien témoin na oya to saka baboti na yete. Vi na yo ko la vie a passe. Pe ko umela mingi na mokili ote. Mais moi na oya to saka baboti na ye, vi na ko la vie esengo. Tano no passe yo zana yango. Est-ce que par hasard tant que na vie nous autres sababoti na yote tant que nous kota libala ko kota tant que ba sentaki yo okoti libala pona ko zanga ko sababoti na yo mama zo peso conseil vana ndaku yozo yokate na ba coin mibali kuna mibali le ba sente yo oboti siko kelele mutu nsango bala tala boa dia sabota dia yete angotala bodia ya sabota di mabele koma society yete omoni siko likolo ya nini parce que oboya ki kotosa baboti na yo mabele komi society siko moye mutabala yo exact. Alléluia. Amen. Na lingine kuna ngayo seka pamba te tango zali ko seka tala pe vi na yo na lingo seka pamba te ko mona lokola avant te na lingo tala vi na yo pour te thème na biso zali nini pourquoi je souffre. Est-ce que na kat na vi na yo otosaki malamu papa zo peso conseil ko yokate mama zo peso conseil ko yokate papa ya boti yo okomona bana mususu azo discuter na papa na ye na mama ne lokola camarade na ye mama zona maloba moko ya sa komi nango 30 maman ya boti yo c'est vrai ozo discuter na mama ne lokola camarade na yo ozo quand même ta sonité maman ta musaso sanga même na moya koloba bi mwana na boti vraiment azo sala ngai bo okomisa mama ne lokola camarade na yo yo koma lokola mokolo ya mama na yo
Bat musu bazali abanga papa ne kaka, mais maman ne abanga kete. Soka moni papa so banga, mais maman comment le cola papier. Ba musu da sa kola maman na ye. Mon frère maman abotio. Va nanda ko linga tokino kota libala mususu na kutu tinate. Tal lo passe aux années. Tal le souffrance aux années. Tanga classe oniko tanga classe, tanga classe oniko tanga classe. Okima classe sikoyo wana koma likolo. Musano ka kobeta ba carte. Musano ka ba jeu de dames. Et là muso salaka les artis. Papa boti yo. Ozo banga ete ozo surnommer papa na yo. Papa boti ozo benga ye Serif. Est-ce que na kosi? Papa ya boti yo o surnommer ye Kombo. Mon frère, ma soeur, na lingo landa témoignage au bilanda landa te. So kita na za kolbelo ko so moni touché yo. Soko yebi ko to saka baboti na oto zali kat nesikoyo. Na bino de confine za vie ya passe. O convive na kat na passe. O ko kola pe kat na passe. Alléluia. Ngana to saki baboti na ngai te. Papa pesi ngai conseil na tanga classe, na lingi ko tanga classe te. Soko na ngona ko yiba bilete. Tango na ye awa. Na mona ki mweze soutel na kiminda. Na komi na nga mutu likolo. Na ke ko bomba na nga musika kuna na ko koma pécheur. Na ke côté ya nini ya Kinchuka. Na Kinchuka pa ba pécheur na Kitambo. Na ko pusa boîte kuna. Et suka na ngo bandeko na ko koma momeli bangi. Fumeur de chambre. Na bansi bandeko bi bozo na kati na quartier bo yiki nga mo na ki momeli bangi. Et puis na sera ki mwa nzoto mike. Trop de bangi elongi mabe. Frère yom tozala landanga soko melaka bangi yeba toza vilain. Yom tozotala ngai soko melaka bangi yeba toza vilain. Amen. Na pese exemple moko po yeba koza vilain on ndima yango. Soki okomi na ndako landanga malamu avant lala zono boule no abanga. Beta de pli. Alors avant lala kamata pli moko mela. So sisi komela lala pongi. Oyo moko so etikala. Tango la mugana tongo ko sukule longite ko sukula pe monokote zo pli muso tika kiona baksa soko meli esili soko zo talatala talelo lino. Alléluia. Na ba tango talango okamo emoni oyo ngai yo wana bande ngana saki ko mela bangi na zakanzo to mike mais depuis na tika bangi na ndimela Yesu Kristo tala santé na zana ngosi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vita Christ. Vitamine bazwango bizozwa te. Kat na Yesu Kristo ndoko za vitamine. Alléluia. Wana ba konzi kuna na ba gombe kuna ba palme mabe bazolia ba pomme de terre, bazolia ba frites. Ngawa na kozo mwa mutuna nga Thomson na tie wana. Avant d'aller na kangimiso ngabi, oh Seigneur, tous les vitamines ici. Wana bi pa bazolia ba pomme de terre kuna ba frites ba vitamine zo longwa kuna ezo kota mutu a Thomson ngana za kolia na za kuvimba. Alléluia. Amen. Mokolo moko bandeko na katika kuna ya kitambo na kutana ba garçon mo ba yeko mona nga mon frère to sa orchestre moko na matonge bongo to na besoin yo fo ya ko beta musique kuna nde bandeko to yako kutana moningo yo kombo na yezalaki Dona Mobeti webi kombo wana bobi musicien wana to kutana moningo Dona Mobeti tangwana zaiko langa ebimisi danse ya Kavasha siko to ko sesa orchestre Kavasha to comme le quoi ba leki ya zaiko to bandi ko répéter ngana zeko betela nga guitare ti mukelo ba papa wemba ba nyoka longo ba soko ya tamsuko tela na répétition ba kutika na so yemba petit ozo yemba pe moi bien ngabite na zo débrouiller ba petit ozo yemba moi bien ngalo loko ba ibonga pe na mekaka siko na bandi ko meka ko yemba pe na bandi ko beta guitare et puis na tango wana bandi ko tozala ki mibale na kati na kisaso ezaki ngai na lwango makiati bato baza ko beta guitare pe baza ko yemba pe osepeli